za sikoyo na programme na biso radio Lisanga tozokoba nango ndenge toti kobanda sikoyo na 19h awa tina 20h nde tosalaka chaque jeudi toza na ligne na ndeko Gilles Bavon Mwamba oyo bosi boyebi balandaka radio Lisanga aza so mopaya te ndeko Gilles Bavon Mwamba liloba eza mboka yo toyoko sango ye nango kokaba yango na biso na pokwa lelo uta engumba Kinshasa kuna ya mboka République démocratique du Congo. Bonsoir. Mbote ndeko yezo kitenge mbote na balandi nyonso ya radio Lisanga bipai nyonso bakolanda biso mbote na bango nyonso bolandi mala Tozwi problème na connexion vraiment Nazali oui. Au Katanaki ça va Ozongi? Ouais Nazongi en ligne Nazali président national ya parti Webengami na Alliance pour la nouvelle classe libérale na mukuse ANCL. Alors awa nalingaki nameka ko recadrer makambo oyo ezali kosala mamikolo oyo potopoto oyo tobengi na classe politique ya biso ya ba opposant. Na kobanda tomoni connexion eza na problème mingi. Banda na koloba boye connexion ekatana te lisusu. Ouais na kobanda na koloba boye opposition politique ezali ya koteka te et puis pe ya kotekisa te. Opposition politique ezali état d'esprit et puis mibeko ya mboka eyebi opposition républicaine. Alors opposition ezali pluriel. Lelo tosengaki mingi que tozana posa bana mboka ya opposition poto kende mapona mimalamu tozo souhaiter tozala na unité tozala na candidature commune na ba intervention na nga nyonso na lobaki boye poto gagner majorité ya FCC ya Kabili tozana posa ya candidature communauté na koyeba ndenge tosangisaka mayele na biso ndenge to raisonnaka na biso na classe politique ya opposition batu bakosangana me bakoyokana te bakobimisa candidature communauté na lobango na ba intervention na nga nyonso mais eza souhait na biso tobimisa candidat commun de l'opposition. Alors total ici que oyo tolobaki bana mboka bakei kosangana na Afrique du Sud na suka na bango basangani na Genève. Na Genève bomoni pe que batu oyo lisanga oyo basalaki association oyo basalaki toko benga ngo na lopoto que une association déséquilibrée parce que bakamati bandeko oyo bazali na kati ya chapitre ya élection te basangani na bango oyo bazali ba invalidé ba mususu ba empêché alors basangani na batu oyo bazali ba candidat président de la République pona kopona candidat commun moko toboyi te mais problème toboyi ezali nini influence ya ba invalidé na ba empêché na kati ya association wana nde ba pesi déséquilibre na association yango lelo omoni ko maje oyo basali ezali baje ya koteka opposition to ya kosomba opposition or opposition ezali ya koteka te ezali pe ya kotekisa te. L'opposition n'est pas à vendre ni à acheter.
l'opposition c'est un état d'esprit. L'opposition ezali na lutte nango noble pour obtenir l'alternance plutôt et les changements du système. Alors tomoni ke kosangana na bango bakamati mwana mboka Martin Fayulu babimisi liboso ya Félix Tshisekedi, babimisi liboso ya Vital Kamerhe. Alors biloko wana ezali na potopoto makasi. Totali que ba idée ya bandeko na biso wana bo ba invalider na ba empêcher ba lukaka tangu nyonso transition po ngonga yekoka bazonga pe na système ya élection. Alors ba influencer na biloko mosusu tokoki koloba yango te parce que toza na preuve nanu mingi te ya mbambongo etamboli kuna mpona koorganize tricherie ya kopona candidat commun ya opposition ou candidature commune ya opposition. Alors mbilinga esalami basali babiloko oyo ya mayuya, babiloko oyo ya mabe. Baponi ndeko Fayulu bapese maloba na munoko na ye que élection keki kosalama te sans machine à voter, élection keki kosalama te sans toilettage ya fichier électoral. Olobi ya solo mais mapolemi élection yango oyo kandi nini campagne ezobanda dans 9 jours. Mais ozokende la campagne wana poko boya kokende te kokende na oya lobi que élection tokokende yango avec ou sans la machine à voter. Différence ezali wapi na oyo lobi que basa la toilettage wana mais ozobonga mapokende mapona mi wana mais opesi yango lokola oyo tolobaka na lopoto ke monter aux enchères mais en soi oboyi na oyo élection yango te. Elingi loba ke kanyo sur opposition bazoloba liloba moko parce que koboye koloba liloba moko elingi koloba que to boycotté élection. MLC a retiré Montonaye na CENI, INC a retiré Montonaye na CENI, IDPS déjà ba empêcha qui est parce que batuna bango na kati ya lingomba ya CENI bazo sala promotion ya machine oyo bango bazo présenter lokola préalable po bakende na mamponami mais batuna bango bazo kosala promotion ya machine wana fichier électoral batuna bango bazo kosala promotion ya élection. Alors boni kokose biso na misu makasi na moi makasi boike bino bolubi bokende élection te pamba te parce que balongoli machine te parce que basali toilettage ya fichier électoral te loba ke olingi élection ezala reporter parce que yo oza candidat oza retenu candidat te élection esalama te parce que yo baempêche yo ya kodéposer candidature yango nde etumba toza nango po basomba opposition na loposa na bango basomba opposition na égoïsme na bango basomba opposition na bacalcul politicien na bango. Alors yango na bandai koloba ke opposition ezali ya koteka te ezali pe ya kotekisa te. Alors tolobi boye selon loi ya nature toyebi ke ba rivière ezwaka mai nango etie na ba fleuve ezwi mai na yango etie na ba océan na ba mer. Mais awa boye tomoni ndeko Fayulu azali na parti oyo azaka na député moko wana ye moko ezali lokola ANCL parti na ngai esalami na 2016 nano ke maponami te lokola to boykote maponami oyo par rapport ya makambo oyo ya
irrégularité, notamment il y a machine à voter, une fichier électoral. Alors, tout le but, oui, bakende, oui, bakokende parce que pour l'ami, ils ont malamuté. Mais souka, il faut toboya maponami, oui, le quoi la dossier déposé, oui, déposer ma candidature. Tokoboya yango parce que il faut tokende la transition, il y a correction. Après, le résultat, na bango le kuta. Alors, osangana, ils ont malamu mingi. Mais tant que yo zozo wa sikoyo mai ya océan lokola IDPS et ya emelama lokola rivière lokola fayulu amela mai amela océan rivière koya okota na océan na océan ekota na rivière te rivière ne kendaka na fleuve ti ekokoma na océan océan kokende ko se déverser na rivière te sinon débordement ekosalama makambo ekobeba. Alors to condamner façon oyo ba procéder pona kobimisa candidature commun ya opposition to condamner façon wana makasi parce que opona ndeko fayulu c'est-à-dire basali choix ya handicap basali choix ya contrainte. Alors choix wana ezali choix oyo ezo sunga mboka te ezali choix oyo ezali kopesa Kabila donc glissement additionnel oyo azoli koluka parce que Mundela lobi apesa oyo apui po maponami esala malamu aboyi ya lobi azosala biso tomoni ke machine ekoki te tolondimi tokendele maponami wana il faut faute. Il y a non tenu à élection le 23 décembre et où t'en as bango oyo bazoko kokosalisa maponami te et non et où t'en as biso to bosala boycott pona kopesa ye raison et sengeli to vanda to yokana que faute où t'en pas na bango parce que ça fait au moins 10 mois tozo boye fichier électoral tozo boye machine à voter balingi koyoka te machine wana bango moko babengisi OIF ezali opposition moto abengisaki OIF te OIF asali rapport na fichier électoral abimisi 16% ya enrôlé sans empreinte digitale, ça veut dire ba fantôme bilima oyo bayebani kaka nananga président ya CENI ezali opposant moko te tango babengisaki bango biso toyebaki te basali rapport wana lelo toza surprise susu que ba expert ya britannique basali susu rapport sur la machine à voter babimis batalisi biso que machine wana ezali simple imprimante te ezali na ba programme kili ba wifi ezosala transfert ya ba données ezosala réception ya ba données alors eza machine moko sophistiqué ezali ordinateur mobimba plus que même un ordinateur. Alors, ezali kotalisa noir sur blanc que machine wana ezali machine déjà il y a problème. Alors, nana ko kende kondima akende élection na problème wana yango to boycotté yango. To lobi bon oyo bakeyi te bafandi mais ba yokana quand même. Koyokana yango ezali ya kosomba opposition te. Parce que ceux qui tolingi toloba na bosolo opposition ezali na deux catégories. Ba mécontent ya système ya Kabili ba ye ko se refaire santé politique na opposition ba ye ko luka blanchisserie. Alors tondimi bango alors ba exagérer te ba ko comme ba vrai opposant plus que bisoté o to ndire o toujours continuer koko banango te. Alors babimi na polele que ba ye ko déstabiliser opposition ba ye la mission na opposition to ko accepter yango ata mokete to ko ndima yango susu te babimi polele peuple congolais fongola miso peuple congolais tika tribalisme oyo to kolisi mikolo oyo ya baluba bato bandundu ya bangala
peuple congolais totika biloko wana. Tribalisme ekoli makasi na ba réseaux sociaux. Tribalisme ekoli makasi na babalabala. Tribalisme ekoli makasi. Donc ezali culture na biso te. Politique esangisa biso ekabola biso te. Alors moi maloba nazalaki nango yango wana mwana mboka kitenge Yesu. Matondo mingi ndeko Jules Bavon Mwamba na maloboye ko pesa biso na pokwa oya leloyo ezali mpasi pe ma mingi komona oyo elekaki ese salami toki kolobela yango ndenge nyonso tokolobelaka so esalami likambo ezalaki kaka nde ya kokamwa oyo ya kokamwisa ezali komona ete 7 balobi baopposant 7 ya République démocratique du Congo bakei kosangana na Genève mpona kopona candidat commun na présidentielle. Mais eza na bakandidat mosusu na présidentielle oyo mpe baza na kati ya alliance ya bakabilité baza kose positionner neti bazo s'opposer na Kabili. Bango bazalaki même pas invité. Kasi na kati wana ezalaki na bao baza bakandidat te to baza lisusu bakandidat te. Na 7 hein? Donc Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi na Adolphe Muzito bango misato baza libanda. Donc totikali kaka na Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu na Freddy Matungulu. Oui. Bon, ezalaki déjà eloko moko oyo po batyo baza kolobela likambo éthique. Hein? Na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe ndenge baretire ba signature na bango. Il faut balobela yango na libandeli. Parce que ba candidat oyo baza na course ba pesaki confiance na bango na ba oyo pe baza na course te pona soué na bango ke batu nyonso wana baza na course ndenge baza empêché na Kabila bamso ezali loi mutu elongolaki bango to ebite soki ba yokanaki po ba changer pe loi po bandima na ba médiocre ya opposition bazala kaka pe na course. Donc confiance wana oyo ba lukaki ba pesa bango ba trahir yango déjà. Eloko wana nde batu ba tikali ko landate. Donc s'il faut kota likambo éthique kota la batu baza na moral, alors il fallait na nous ba oyo ba invalider na empêcher bata la confiance en nous parce que tout le monde pouvait être là. Ngai pe na kwa pe ko na Genève. Pona nini kaka baana misato ngai te. Ngai pe na kwa ko na Genève. Po ezalaki nango batu nyonso nde baza ba candidate na présidentielle. Ngai pe naza pe ko représenter une partie, il y a intérêt, il y a un peuple congolais, ceux qui biso soto sangani et cause à l'intérêt général. Mais pour nini sélection wana et salamaki. Eza déjà départ o ezalaki ya mabe, o ndenge batu bazolobela ezaki piège, ezaki complot nde salamaki et ye ko résulter na oyo lobby muto babimisi wana na modalité ba utilisaki vote oyo basalaki vraiment na politique na ba makambo ndenge wana ba votaka te ezaka consensus so boyokani te botiki boko forcer solution te et ça la makate na ba situation ndenge wana parce que il faut qu'on a ba base na bino pona bango nde ba voter bon et ça la maki déjà bamsu basalaki on a ba congrès batu nyonso tolo basaki on a ba congrès mais il y a une chose au pe baza ko bossa na koloba que Félix Tshisekedi aza élu pour azala président ya UDPS ndenge wana avant nanu ya koloba ke azala pe candidat na nini. S'il faut parler de la démocratie pour so bazo balikama démocratie alors bakoki ko tia tembe na UDPS te na ndenge bati président na bango na parti na ndenge wana. Ezaki na consensus te, ezati mutu moko ya telemi na mbongo na ye azo ya sali parti na ye amiti ye moko mokonzi moyemba longola ezate
po ye mutazo le sabato ezandingi wana te. Donc wana eza likama motema mabe likama ndenge olobi ya tribalisme ekoti na bajaloux baza ebele baoyo bamaske ekwei na bato mosusu omoni okanisi basalaka badiscours moko boye comme si bazomona mpe mabe place eza parce mabe eza na bato baa na pouvoir ndenge basala eloko ya malamu te mais bamaske ekwei. Accord mort né à Genève et biso mingi po toyebana sikoyo toyebani su malamu ede biso mingi sikoyo toyebani su malamu po tokoki olobaki o mpona nini esalamaki mpona nini te ezalaki bien ez expérience moko kitoko pour une première fois na histoire politique ya République démocratique du Congo opposition ata soki bazalaki moke ndenge nalobi na bao bazalaki valable te kasi bakutani bayokani baponi candidat commun oyo avant wani bande ko sala mate ba banelo ba ke ba congolais ba kokoyokana te ba koko mais sikoyo tomoni sikoyo ndenge ruse ezalaki wana. C'est bien dommage likambo elingai ko sala biso ezala corps mort nete ekene malamu soki ruse ezalaki te babimisaki mutu asa na poids politique na parti na ye po amema batu na victoire. Etienne Tshisekedi atikaki yango parti munene na Félix Tshisekedi nenga ye kokota nsima nde bakoti pe mutu atikaki ye te mais batu de batu baponi ye vraiment elingai kozala malamu po epesa batu expérience moko ya bien oyo bakorepete yango bon bao bakozala boposition na batour misusu eza pasi pe mawa komona batu mingi bazo saisir occasion te na ya komona ndenge peuple atelemaki na Kinshasa po aloba non ba base wana ndenge batelemaki batu bakanisaki ke peuple yango ala ne pongi mais bomoni ke il y a batu bakoki bazana batu bakoki ko revendiquer ba victoire ya batu kuna na Congo ole ya kosala attention nango koyebisa bao mususu ke non bokendeki mabe botika lelo yo bakutani awa na Bruxelles oyo échoué na kuna bango bon signé accord na bango ya continuer na plan na bango basi basalaki mais banani signé yango bazaka 5 Jean-Pierre Bemba aza candidat Moïse Katumbi aza candidat Adolphe Muzito aza candidat donc tikali kaka na Fayulu Yemoko na Fredy Matungulu donc Fayulu président commun ya Fredy Matungulu. Non mais c'est ridicule. Ce bazaki mayele balingaki ko défaire accord wana. Ce qui ba koluka basala ngo lisusu ndenge na yoki ba komi koluka ba misusu lokwa mesengo ikuna ce qui pe ba kondima bango na ebité mais wana ezali kam na bango. Ezande participer ma mingi komona abus ya confiance. Oh batu fallait balobela nango mais batu baza tellement mitema mabe bazo viser na nini na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe bao ba pese Vital Kamerhe to accuser mingi sona lo baninga to ataka mingi nazo lo bato mais nga personnellement te mais batu mingi na ndenge ayaka te tango opposition akuta na ka senga kaya mingi ya trouver excuse tam soit délégué mutu mais cette fois-ci ayaki azaki wana elekis ko ndenge nini tobosani pete avant rencontre na bango wana toyoki ete Kengo Adondo asalaki concertation na bango bango ango banani ezali Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito nanani Fayulu mais ye Jean-Pierre Bemba président ya Sénat ayaki kosola na bango basoli na yendengwana likamunini o bon basolaki na kuzu ndenge tolobaka na lingala tala makamyo sekre epe oyo asalaki médiation fondation yango oyo ya nani oyo ati okufa ya Kofi Annan mais toyebi pete financement ne sa miningini parce que fondation wana toyebi te soki bazwaki ba moyen wana wapi mpona basala yango biso surtout towana ba fondation toyebi ba fonctionnement ya ba fondation ndenge ezalaka ben fondation eza association te association eza na base oyo bazo voter
batu ya comité ya direction oyo bazali ko diriger avec un mandat mais fondation eza bongo te donc pona kosala contrôle na fondation il faut oluka tozala mutu ya kati tosala effort pona ozwa information ya kati ekeseni na association bon yango eza fondation yango bomona ba fondation nde basala makambo mingi rapide et tout parce que baza na facilité ya kodécider bazoleka na assemblée générale te pona bato bazocontribue bavote basala eza bongo te mais toyebi te sikoyo soki bazwaki fond ndenge nini ya financement mpona osala likambo wana bon wana eza kaka mpona biso bacongolais mpona konourrir histoire na biso mpona koanalyse kosala j'espère biso surtout tokoluka na mikolo ezoya tokosala ete makambo efanda bien na makomi mpona bana na biso na bakoko na biso mpo baapprendre histoire ya malamu mais histoire ezo retenir que accord morne ya Genève esalami ndenge esalami wana eleki ndenge eleki wana courage na Félix Tshisekedi ya UDPS mpona koboya accord oyo eza ya mabe na ntango oyo bamonisi ye bien que asalaki yango na confiance oyo azalaki nango na bato ndenge nalobi wana base ezalaki confiance wana base ezalaki te bato ndenge bazoloba tenir na corps sali parole na yo non c'est pas ça ata soki bakosaki yo contrat toza na besoin ya bato badirigeant bakoya eza na bacontrat mabe oyo ezosalama kuna na Congo mpo tolingaka kolobela makambo yango boye pampamba te toza na besoin ya badirigeant bakoya baza na courage ya koloba ke non todefaire contrat oyo mpo eza na désavantage ya peuple congolais tokosala révision ya contrat oyo mais soki sikoyo bato wana baza te baza na courage wana te baza kobanga mpo bazokosa bango eza politique eza eloko mosusu baalie na yo ya lobi bakokoma mpe lelo oui epe binemini oyo ya lelo bakokoma balie na yo lobi eza politique ndeko Jules Bavon Mwamba yebisa biso sikoyo ambiance oyo eza kuna na ndenge bato bazozela sikoyo descente ya Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe pe soki uza na mwabeko c'est juste mpona koyeba ndenge nini bato bazozela bango na ndenge bakokita kuna. Merci matondi mingi mwana mboka Yesu Kitenge. Awa boye ambiance ezali vraiment électrique. Surtout mukolo lelo namoni que peuple congolais a se calmer moi makasi akomo comprendre moi makambo malembe bato baza na kati ya ko se mobiliser makasi awa boye pona koyamba Félix samedi tout dimanche mais programme ango na sololina directeur ya cabinet na adjoint maître Peter ayebisinga que ndeko Kamerhe ninga ya président Félix ensemble mais tolingi to dissocier yango alors programme eko bimalobi to samedi poto yeba que Félix akoya mukolo nini donc na programme na biso tolingi te baya ensemble mutu na mutu ya na ndenge na ye alors koto eza bongo toza na mwa ba réunion bibale lobi pona ko préparer déjà accueil na ye ba réunion zo salama déjà côté IDPS biso ba allié toza na réunion lobi pona ko bongisa vraiment eyambeli malamu ya retour ya Félix Tshisekedi donc koto yambia seza moi bien kimia ekomi kokota mwa muke peuple congolais azo comprendre déjà malembe to sali musala makasi pona ko faire comprendre peuple makambo oyo euti ko salama na Genève oyo ba comprendre oyo ba memiango na nzela tribalisme baza libre ya ko sala makambo na bango kolanda bango te donc voilà un peu oyo ezali sala makoto déjà tozotala makambo ndenge ezoleka baélection mpe bato bazozela eya parce que eza kaka présidentielle te eza mpe na badéputation bato ndenge baza kolobela na point oyo oevokaki
ya koya kosala transition na nsima wana après baélection soki eza na moyen ya kozwa pouvoir na élection opposition azwa pouvoir na élection mpona koya kosala transition na ntango oyo mutu yango wana mpe omoni piège oyo ezalaki na Genève mutu oyo aza faible bapesa ye bavoi mpo ntango ye akoleka andima kosalisa transition mpona koorganize baélection na kati ya dele ya mokuse mpo baoyo mosusu bazalaki na course te bakota mpo ayebake wi azwaki bavoi c'est grâce ya bato mosusu mpo soki moto oyo akoti oyo ayebi ke avec ou sans accord wana alingaki na ye koganye mais akoki kokata mandat na ye présidentiel te et c'est tout à fait logique erreur oyo esalamaki parce que bato bakendeki na bango mpo asalisa bango accord wana baza lokoso en principe eloko bango bakokaki kodéfaire eza badéputation mais présidentiel te parce que avec ou sans machine na ntango candidat ya opposition oyo toyebi ke aza favori a gagné bon bamettre lisusu victoire na ye en cause mais wana ekozala sikoyo monde à l'envers ekozala monde à l'envers na députation ba irrégularité ekoki kozala ebele mpo bakandidat baza ebele oyo ekoki kotalisa ete baannule yango mpo barefaire yango ta mosusu dans 2 ans ezalaki biloko soki otali ça n'a rien à voir avec la politique comme telle ndenge baza koluka komemela yango mais eza ruse moko boye oyo bamemaki wana nde nalobaki mpe liboso sikoyo na likambo yango wana ndenge olobaki wana mpe bon kotala sikoyo mpona connexion esali lisusu mobulu bandeko ya radio esanga connexion esalaki mwa mobulu sikoyo kotala kokende okóma ti kuna na baélection mpo tokotanga mpe ka États-Unis tokoloba nini mpo biso moko tozokoka makambo te donc bato ya libanda baza kotia poa balobi excuse eza te raison ekozala te baélection efo esalama na décembre bon ambiance oyo ezokende kuna bacamion ya armée bapesi mpona emema matériel ya élection tomona te bapesi kuna mpo ekende kosauve bato même baréfugie mpo emema bango bozomona makambo ndenge ezokende par rapport ya calendrier ndenge ezalaki bato bakoki koespere vraiment mokolo wana bafungola babureau bato baya mpe bavote to soki sikoyo na quelque 1 mois et demi eza nango kaka na baretard moko minene mpo yo oza na Kinshasa okoki kozala na impression moko ya malamu akopesa biso par rapport ya biso ndenge toza mosika awa tozotala kaka makomi. Merci beaucoup. Awa boye élection wana ezosalama kaka na munoko na la Kabili bazoganya yango mpe kaka na munoko mais na kotala liboso na biso boye oyo tobengi ba-indicateur ya makambo oyo bango bazali kolobela ke bazosalisa maponami ozomona ke théâtre eza mwa mingi bamachine eza ya kokoka te epuis mikolo bakomi na bareserve ya koboya kotanga banombre ya bamachine oyo esi ekomi awa machine ya vole wana bazolobela yango lisusu te baza na problème sérieux ya logistique baza na problème ya baavion problème ya mituka problème ya bahélicoptère problème ya baorbo oyo ekoki kofaire déplacer babiloko wana pamba te bato basouffrir mpo bazwa carte d'enrôlement moto okosala 10 km atamboli makolo nzela eza te mpo tambola na velo moyen eza te okomi kuna na pokwa esika ya kosanrole ozwi carte d'électeur mpo ozwa carte d'électeur olali sikoyo vote ekosalama ndenge nini il faut bafaire déplacer bamachine bisika wana na tomoni connexion esali lisusu défaut
totala soki ndeko Jules Bavon Mwamba ozongela biso po connexion esalaki sous défaut. Copter. Bakomisa bamateriel wana bakomisa ndeko Jules Bavon Mwamba connexion eza sous na qualité ya malamu te ozobima entrecoupé. Ndeko Jules Bavon Mwamba ozoka biso. C'est bon. Et pas mais a ozobima penza entrecoupé. Awa tozozwa susu malamu te qualité komi mabe mingi. Namoni tokati connexion poto bandela lisusu po sino te toko riske to zwa susu qualité ya malamu ya connexion te bandeko balandela do isanga bolimbisa biso mpona ndenge connexion esalaki biso défaut. Donc eza likambo ya qualité ya connexion nde yaki kokoma mabe yango tokataki po tobandela lisusu po totala connexion soki ekosalibore. Oui ndeko Jules Bavon. Oui. Topesi osu lelo. Oui tozoyoka yo topesi osu liloba ndeko Jules Bavon Mwamba. Merci beaucoup ndeko Yesu Kitenge. Nabandaki koloba que bato po bazwa carte d'enrôlement bazosala atamboli mukolo moko alali pisika yango lobi nango azwi carte. Ko voter ekozala ndenge nini ekozala la même chose. Maintenant ko déplacer ba machine pisika yango ekosenga ba hélicoptère ekosenga ba hors bord. Alors élection ekosala na lolenge ya pasi makasi pamba te tozali na nzela te awa. Nzela eza te ya déplacement ata na Kinshasa, nzela eza kopola, nzela ezali penza te. Na ba province ezali vraiment calvaire. Calvaire vraiment. Donc pasi oyo eza na RDC ezali pasi moko moya kotalisa yango eza lokola bato moko baza na mboka ya bitumba. Baza lokola baza na Syrie. Toza na pasi ya makasi ya communication ya kotambola. Donc pasi eza makasi. Alors maponami ozoyoka maponami wana bazosala ngo kaka na munoko, bazokanya ngo pe kaka na munoko, bazosilisa ngo pe kaka na munoko. Mais ba indicateur oyo yake bakosala ngo voilà esengaki machine autant yango essayé autant. Esengaki mituka autant, mituka essayé autant. Mituka bozoyoka wana sango. Mais bomona ki yango ndenge ezotambola ya kokufa. Mususu bazotindika yango ba camion minene. Alors biloko akala. Nous avons besoin de créer des parts ya sika ya mboka. Mboka ezana besoin ya kolata elamba ya sika ya kolukozana na bakonzi ya sika. Oyo peuple ye moko alingi asepeli na bango atie bango na bokonzi. Voilà liloba oyo makambo oyo tozana ngo posa na mikolo oyo na mboka oyo. Élection bozoyoka yango wana izosalama na munoko kaka. Bazoka nyango pe kaka na munoko mais na ba indicateur élection ezate. Merci manambo. Ndeko Jules Bavon Mwamba biso to tondoka botondi po ozomemela biso penza na solo ya kitoko ta kwa ba camion yango kutu mso bazotindika na kotindika kutu ezalaki nango ya kokufa. Basali batu show kaka pona kolakisa ke bango moko bakofinanse baélection à partir ya mbongo na bango moko epai Chine azopesa so 50 millions po basala sous centre culturel congolais. Toyebi te soki penza bango bayebi notion ya oyo baloba bango moko ke bakota na makambo ya Congo te na bapaya soki bayebi penza notion yango soki elingi koloba nini. Toyoki
na évité ce qui qui impression ya situation na Unikin na université à Kinshasa pour na ba étudiant ndenge bazo protester contre décès ya camarade na bango moko kuna na clinique universitaire. Merci mon mboka. Dossier wana tozolandela ngo nano de près pour le moment. Nazoko se réserver na ba commentaire sur dossier wana. Pamba te il faut na pesa information oyo nazoko maîtriser makasi penza. Na semaine prochaine na kozongela dossier wana na ba détail ya bien pour na ko éclairer ba auditeur na biso ya Radio Lisanga. Ok, merci pour na ndenge ozolandela dossier yango eza déjà une importance ya monene pe ozwa ba information eza malunga comme ça faire parvenir biso toyebi te soki oza suna likambo mosusu oyo olingaki koloba ndenge oyeboye olobaki ke il faut loba yango mpe bato bayoka topesi yo su micro maloba eza mboka yo. Merci beaucoup mwana mboka Yesu Kitenge. Liloba oyo nakoki koloba ezali que nazana personnellement nazana regret makasi na parti na ngai pe Alliance pour la nouvelle classe libérale tozana regret makasi plateforme na biso oyo ekambami na mwana mboka Patrice Kitenge Yesu tozana regret makasi ya kotalisa que biso na opposition tozobunda etumba na la Kabili na association nyonso ya Kabili oyo basangani na FCC. Mais na kotala lelo tokomi na bitumba oyo entre biso moko ba opposant tobosani adversaire na biso Chadari tobosani adversaire na biso système ya Kabili tozoko combattre tokoti na distraction na potopoto ya tribalisme na opposition tokoti na distraction moko alors ceux qui tokebite tokosefase tokobosa na objectif na biso po to créer alternance ya sika na mboka oyo tokobosa na objectif na biso po to développer mboka na biso tokobosa na objectif na biso tokobosa na adversaire politique na biso alors tozana regret makasi wana ezali kotalisa que ba autumsusu oyo ba yeko se refaire santé politique epa na biso baye na mbutu makasi baye ko perturber opposition pamba te toyambaki bango malamu président na biso ya rassemblement soki lelo pe abimi premier ministre te mutu nyonso ayebi que parce que alobaki que soki bondimi mwana mboka oyo Moïse Katumbi apesaki Pierre Lumbi bondimi na président ya CNSA te alors tokotambola elongo te na accord ya Saint-Sylvestre. Mais lelo oyo boye azali remercier na ndenge nini? Na ndenge ya tricherie, ya ndenge ya ruse, na ndenge ya malignité, na ndenge ya kodestabiliser ye. Alors totika esaleli ya politique ya lolenge wana. Tosala politique ya bosolo, tosala politique ya bolingo mboka. Et non tosala politique ya bolingo mabumu na biso na ba famille na biso. Tozana recré pona kozonga sima oyo opposition balingi bazongisa biso sima. Tobosani adversaire na biso. Tobosani objectif na biso. Tokomoso la buzoba. Tokomoso la makambo ba tribu. Tokomoso la makambo ba province. Tokomoso la makambo ba niveau d'études. Niveau d'études na expérience ezali biloko mibale keseli makasi. Ya solo na français balobaka que un intellectuel ezali mutu ya solo azui diplôme. Mais intellectuel ezali mutu oyo azopesa pe biyano. Azopesa ba solution na ba problème oyo ezobima na kati ya communauté na ye. Et non azoya pona ko détruire. Expérience professionnelle okoki kozala nango. Mais ozangi compétence. Ozana expérience mais ozana compétence te. C'est-à-dire ozana expérience ozosala musala ou bien osala musala na poste songolo
mais au mérite koza la place wana te. Oza mutu ya soni, oza mutu ya, tu es une honte nationale. Alors il faut te reconnaître ma valeur ya mboka. Il faut te reconnaître mutu oyo azali na crédibilité nationale. Mutu azali na des assises nationales. De reconnaître chaque chose à son temps, chaque chose à sa juste valeur. Yango, moi maloba nazalaki nango yango na ya ba regret, oyo na meki kopesa yo, et puis na rappeler que opposition ezali ya côté kate ni ya côté kisate. L'opposition n'est pas à vendre ni à acheter. Mutu akosa mateke ya kosoma opposition, mutu akosa mateke ya zana mbongo. Oya kosomba opposition, oya kosomba batu. Lokola osumbi biloko na wenze. Te. Mutu akotsumba mutu azate. Mbongo na yo, fanda na yo, sala nango songa famille na yo. Ezali pona ko perturber nango. Bon déroulement ya opposition te. Bon déroulement ya classe politique te. Merci beaucoup mwana mboka kitenge yesu. Ngande na tondi botondi mingi pe na kombo ya banjarajo isanga. Na bandi ete tokozala na yo ka boelongo na mikolo mpe mikoya na ntango ekosenga ete okoka kosunga biso na masolo tokozangisa te kozala na yo na ligne matondo lisusu esika ozali mpe kimia ezala na bana mboka nyonso esika tozwami. Matondo mingi mwana mboka, merci. I'm